Désormais, bolanda biso awa. Ito monene 3W. Le Nazaréen. Bolanda biso awa. Tobi basantu awa. Basantu ya kuna esute awa. Tobi basantu kuna te. Pour confusion ça. Badi basantu bolanda biso wapi. Na okate basantu bolanda biso wapi. Awa. La 3W. Le Nazaréen. Akotika tifa tifite o. Bongo bana le Nazaréen. Totika kolode. Nous voici ensemble avec vous, en tout cas j'ai le plaisir, les réels plaisirs de vous retrouver encore sur le www.lesnazaréens.com. Voilà pourquoi je vous dis déjà shalom et surtout la bonne humeur. La bonne humeur avec votre humble servant de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa Obolinga Mingi. Opalinga Bino Mingi. En tout cas, nous sommes là dans le cadre de votre émission Cantique Live. Cantique Live, c'est une émission pour vous faire découvrir les talents des artistes et musiciens. Donc, en tout cas, si elle n'a pas la bonne humeur, dis-la seulement de me regarder ou bien dis-lui seulement de me regarder parce que moi, je suis en train de sourire. Voilà pourquoi je vous dis merci. Je rentre déjà à la régie pour demander à Lido Pro de nous balancer un élément pour prier ensemble avec vous comme à la coutume. Et nous allons nous retrouver tout juste après parce que je garde encore le nom de mon invité. Je garde le groupe que je reçois aujourd'hui pour vous. En tout cas, restez branchés. Ne zappez pas. Merci Lido Pro. Pinzolina vinangai pia longoli papota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basotoki na sina komi sedi bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Soyez mon colonna sabata ye abongisi mokongo nangai bato basutu kingai na komi guéri. Merci, je pense que nous sommes déjà de retour. Nous sommes de retour ensemble avec vous. Comme je dis souvent, on est ensemble et il n'y a pas de souci. Il faut avoir la bonne humeur. La bonne humeur, c'est avec votre humble servant de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Ouais, c'est ça, bino banda. Ouais, c'est ça, bino banda. Oh, je vous disais tout au début de l'émission, mais avant de dire déjà le nom de mon invité, je dédie ces chansons à celui qu'on appelle le docteur Alfred Koupissa, selon le cœur de Dieu. En tout cas, papa, nous avons besoin de Salilanga. Je le dédie aussi à la maman, donc maman Nangai, maman Annie, Namboka Italie, Kuna na Bologna, maman Annie, maman Mapassa. Moi aussi à papa Edi. En tout cas, Nzambe Nabino Apambola Bino. Je reçois aujourd'hui pour vous un artiste. En tout cas, cet artiste Azo Mbabia Mikolo, album né de G Bimi Ezo Ningisa, vraiment ville à Kinshasa. Album de G Bimi, album Manaboye Bango. Voilà pourquoi je vous dis ne zappez pas. Ne zappez pas parce que il y a Makambouya bien Ezo les cas, surtout Lido Pro, Aoye Bisayo. Akoye Bisayo, merci beaucoup Serge Makazola. Akoye Bisayo, c'est le nom de notre frère, c'est le frère Las. Sans plus tarder avec le groupe Les Victorieux, dans le groupe Les Victorieux, sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour frère Las. Bonjour. Comment vous allez? On est bien. Et c'est moi, ils ont vraiment, ils sont allés dans un endroit ici, on a vu ce Zaka Kozalana, les Victorieux. Bissou, c'est mon abisso, et Zakozana, les Nazariens. Ah, c'est pour ma toute première fois, c'est mon ami Zakozana, c'est mon Zakozana, les Nazariens. Merci frère Las, tu as vraiment musique, tu fouillé, vraiment, tu fouillé, que mon a vraiment engundé na marché. Balakin makomika engundé na Yesu. Bonne santé à groupe. Bon, santé à groupe Nabiso, ils allaient bien. Makamoni surtout Ezaki Toko, Katina Yesu, Tozoko Bakaka, Kopanza Sango, na Kolo Yesu Masia. Tozoko Bakaka, Kopanza Sango, na Yesu.
Yesu Masia bato bazota la yo ba kanon ba yibo le soumana parce que les Quinois déjà et les Quinoises ba si ba reconnaître ngundele et ça y a un frère là c'est ça là frère là siko bato bota partout dans le monde. Nzembo wana eza ya frère Lasté eza nzembo ya les victorieux. Frère Las qui ne sait bio frère Las ngundele ya les victorieux de na bana poto bota la yo ban États-Unis partout dans le monde même en Afrique même à Congo bota la yo ba frère Las c'est présenté. Merci beaucoup ngai kombo na ngai frère Las Nzongo Bendi famille Bendi papa na Israël, papa na Isaac, papa na Eli, papa na bébé Matombo, bébé Matondo. Oui. Non, non, Asate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Las. Yene Mutu, Azosunga, Kokamba, Bandeko, Tubumuni, tout ça na Bangoni, surtout Elongo. Comme président na bango toza biso nyonso tu awa mpona kopesa lokumu na nkolo Yesu Masia ekambami donc ekambami epai ya frère Las na mutu na biso père spirituel na biso apôtre Malombe toza bana ya mefa mais tellement que bana mususu pe bazali awa bazali na église mususu mais tellement que biso nyonso tozo se partir na corps du Christ toza biso nyonso tu elongo pona kopesa lokumu na nkolo Yesu Masia c'est un peu ça. Merci bat bauti bipai na pepe bandeko baye basunga musala wa nzambe ekende toujours liboso frère là c'est yebisa biso na lelo parce que bato bazotala yo bamonka Mutuma outi dans les néanets quand Zamba David Moka na Zamba paf abimisi mbalamo atindi ba mobo wendra ye mafuta so musakola ya aye bate ba bimisa bato nyonso batala ka bote oyenda za na Zamba ba moto moni ba mon frère là sabini frère là c'est outi wa na Zamba za kiwa okilili wa polelo to mona musique fandi bon na ebisio awa toza na za mwana mefa musique question à musique bon musique na bandango depuis na église et pas ya pasteur Maps lelo azana mboka États-Unis na bandaka na chorale na les archanges place obiso to bandaka koyemba yango wana depuis ba âge ya 10 ans to bandaka na les archanges ba camarades belé lelo baza ba pasteur baza ba évangéliste tout compendenga pe lokola donc nde to bandaka wana na onyu surtout bandaka na bango na chorale wana lelo mingi baza basali na nzambe la plupart sur 100% je peux dire 95% donc baza toujours kaka na musala nzambe. Oui. Na bani na chorale les archanges, tant na longo na le chorale les archanges, na koma ki na les héritiers. Non non, on est avec orchestre, les héritiers na Fepako, Nzambe Malamu et pas pasteur tu aurais qu'on répéter pas mokambi na biso pasteur Kakuji, place azali bambote belé Kokola après sima to ça la groupe moko le victorieux tant que tu bannes les victorieux tu beti peu place belé to longwa to kesus na ça qui groupe moko ezaka na église ya Galilée et pas pasteur Miller pasteur Baptiste Kanga donc place na zoka baptême et pas pasteur Miller place azali pe na pesi mbote donc c'est un peu ça. Frère là ça a commis quoi évoluer idée à quoi au sala les victoires et bandaki bon tellement ba charisme wana ya kokumisa nzambe zaki depuis bomwana na vandaki tangu mulai na ndo sala sur le côté na sala le côté et puis et bandeko matanga toujours à cœur ils ont mata toujours à cœur na kutanaki na bande comme susu tozaki tozana bango lelo na place nazali na prier na mefa to kutai na bango to bandaki moi koyemba muke puis to betaka na église ti tozokoba to salaki après 2 ans après 3e année tant tozolanda 3e année to kokuta na pena frère nanga frère Clément c'était un ami à moi de la France
depuis bon mois tozo bina ye aki ko beta mbona ba mbonda ba élastique wana to cheba ninza nza miliki o cheba élastique azo beta mbona biso tozo bina lela boy na ko beta bon lela les gaboy no beta mbona leki liboso ngape wana na ndo beta pe drum ya beta mbonda ngana beta drum nga ki drummer ya beta mbonda nga beta drum donc c'est un peu ça ndé tozo kola ti to comme peu ba mikolo to bi bon otami kaka e ko maraka makambo to tchanga kaka marche yango ti lelo pe to tchanga marche c'est un peu ça tchanga marche na vanto betana ma solo autrement to ye mini parce que album Ngundele na Yesu isa sur le marché. Nous devons parler de cet album, mais avant de parler de cet album j'aimerais un peu te poser quelques questions. Frère Lassa, au leki au bimi bala moko du baita potangi tangi l'air au bandi musique mutu nani yo sepelene makasi muto na sepela kina muto na sepela kina mingi et puis Ale Moloto papa Alain wana aza papa te aza grand frère ouais pour tout nous aller de temps à autre à part nous makama musique na sala pe moi na za musala mo na sala on atangela donc toi deux années trop et puis ceux qui aza na problème au benganga la soza wapi yakaboy la soza wapi au benganga donc toi deux années souvent c'était vraiment vieux nanga vraiment grand frère vraiment oui. Merci beaucoup mais au lobby c'est papa Alain bien sûr mais lorsque tozo tang album na yo toyo ka banzembo bien sûr pour comprendre est-ce que ce vraiment papa Alain inspira kai tozo kuta ba trace papa Alain te ba trace ezali ya makasi neti na mai o nzembo ya liziba mai ya bomoi unasema nini baba juu ya mateso yangu we inakawia mufalme unisaidie liziba maya bomoye elikia motema nanga bipai wapi na ekama kumama yawe. Merci beaucoup ma toti kelana le président Las donc le frère Las a se reposé dans Moukié hein appelé maintenant Moukié j'aimerais rentrer à la régie non pas à la régie non cette fois-ci c'est pas la régie frère Las européen maté Bolimbi sanga très cher fidèle téléspectateur ayemba non nzembo moko to kana no live wana to kana isengola parce que to ça na cantique live hein to loba Moukié mais to yemba ebele to kana frère Las na nzembo to so ka nzembo ni nzembo engundele te to yo kaliziba na bomoy tuzo kaliziba na bomoy engundele liziba na bomoy yango na oto yemba sikoyo yango siko to yo kango lisufu na cantique live nango na cantique live to kompina ba frère ba beti to kana ndi ba beta ki na album mais bon to so merci Serge Makazola. Zambe na mama bibi Zambe na tumba shaumba Kumama na yo Kumama na yo Kumama na yo elonga Kumama na yo Kumama na yo Kumama na yo elonga Kumama na yo Kumama na yo Kumama na yo elonga Kumama na yo Kumama na yo Kumama na yo elonga Kumama na yo Kumama na yo Kumama na yo elonga Yango na
kuna komisio ya mama sanzoli ya motema na ngai shilo etola mae yawe osimbi bomoi na ngai lokola mabele kosimaka nzete soki awa tiki ngai sukasuka sina kweya unasema nini baba juu ya mateso yangu we inakawia mfalme unisaidie epa unasema nini baba juu ya mateso yangu we inakawia mfalme unisaidie sina kweya unasema nini baba juu ya mateso yangu we inakawia mfalme unisaidie unasema nini baba juu ya mateso yangu we inakawia mfalme unisaidie motema nanga bipai wapi na ye kama kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama yawe Kumama yawe
Sanjoli, Yamba Sanjoli, Yamba Temananga, Yamba Liboza, Yamba Sanjoli, Yamba Sanjoli, Yamba Temananga, Yamba Liboza, Yamba Sanjoli, Yamba Sanjoli, Yamba Temananga, Yamba Liboza, Yamba Sanjoli. Merci, je pense que nous sommes déjà de retour pour parler de cet album, l'album Engundele na Yesu. Donc, Engundele na Yesu, donc ils ont bétara encore. Et moi, je Kimi Yoma, ok, rapidité, moi, on va Engundele na Yesu. Donc, l'ambiance déjà, c'est l'ambiance de www.lenazaraya.com avec votre humble servant de l'éternel, la Sainte-Tiffany Mokwa, qui vous donne la bonne humeur. Est-ce que c'est pas un frère là ça y est frère là c'est pas un solo y album expliquez nous dit bwana Liziba Mai na bon et ngolo bani on va y s'appeler peuple de Dieu. Bon nanga y s'appelle peuple de Dieu Liziba Mai ya bon moi et pas y pinga na yekama donc tonga to y s'appelle peuple de Dieu et ça la mutu mususu te o ko se confier pour te bible bina biso était maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il y a peuple de Dieu, bataille la moutou moussouté, bataille la Liziba Mai ya bomoy. Pour être ce qui est appelé sur mayo meli, ou qui sera moutema. Donc, moutou a un problème, moutou a na makambo, il y a le lengue surtout. Donc, pas se pencher et pas à carapa et yesu. Donc, message nabiso ezali que bapé sa confiance et pas un zambewana. Tout ça, sa confiance n'a pas un zambé. Mouto a perdu espoir. Mouto a perdu confiance. Na peut-être na lika moko comme la qui est ou a mimoni on dirait ti nzambati qui est ce qui te songi na titre phare album Engundele. Ah président titre ni bien mise bozaka na titre na bino Engundele inspire on le bara qui nzambe t'a inspiré qui nga avec yo pesa ka nzambe ya frère là. Mais ce nzambe tena ni musu. Musu ekoza ke ngamo na vandi na telika nature même la Bible nous dit la nature ici nous enseigne oui doit nous enseigner mais na ko vanda na tel makambo ele kala mukili bat ba banga nzambe te na tel ngamo kana bite fou vraiment cet album ezala pena boke bale papa Charles a binzembo ya téléphone tu m'as désiré nzambe te mtese que papa la éviter hein très cher téléspectateur veuillez m'excuser que comment téléphone mais non s'il te plaît non eza yo moko le biango na tipe enseigner biso mais tellement que avant dit azali artiste et puis azaki Monseigneur Nzambe prédicateur il est atali amoni et lo koni neza faille le koni neza faille lelo na moment wana oza faille et ozo sala ke batu ba kota na kati ya kokosa. Mais pourquoi kaka Engundele? Qu'est-ce que ils ont apporté parce que ngana omona wezo sonaka penezo sonaka la mato ina ngai bien na kombo Yesu Masia. Parce que Engundele pourquoi c'est ma Engundele? Merci beaucoup Engundele ngai nazwaki inspiration wana pona otala mingi bangala mingi bazobina mingi ba Engundele kaka Engundele bazokotsango na ba insanité mais c'est pour cela Nzambe alobi po mingi koma bazwaka bangala toujours baza batwa ba brigand makamakasi ba nini baliko bina ba nzembo moko ya ba sanitaire mais pourtant nzembo oyo nzamba tie yango pote bana na nzambe oyo aza mungala mangala kati na Yesu po biso nyiso tuzo za bangala biso nyiso za baluba biso nyiso za kati na Yesu mais oui mais siko eloko yo différencier et parole wana aime mama na langue wana
y a Kingombe par exemple, ou bien il y a Kimongo, ou bien il y a côté à Bangala. C'est un peu ça. Moi, je pense que la différence, c'est que lorsqu'on parle de Ngundele, chez les Bangala, je ne sais pas moi si c'est chez les Bamongo, Tozo Monango beaucoup plus, les Bineli Nabango. Mais oui. Lorsque vous copiez. Non, et Nebineli Nabango, s'il te plaît. Nebineli Nabango to boité. Mais problème est ali pe na pesa ki exemple moko. Na bisio baluba, bazobina mutwash. Bazobina kamulango. Azobina. Azokata lo ketu na epona nkolo. Mais c'est aussi biso bamangala pe babina ngundele na Yesu. Mais je pense que frère là c'est comme si vous voulez un peu habiller cela ou habiller en gros au plus en gros pour prêter mon combo. Non madame. S'il vous plaît. Prenons un peu ces rythmiques moutouache que vous venez de soulever quelques secondes, moi je ne sais pas. Moutouache. Vous voyez ce aussi moutouache fraîche nango. Non, yo, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Par exemple, côté wana, ozoki maman muke. Non, qui m'a la tête sur ce que moutouache. Ozu moutouache, ils ont côté la biso na ba église, otozo bina. Vous voyez que tu modernisé en gros. Parce que ceux qui non, tu moderniser comment? Oui. Ceux qui ozu moutouache, ndenge bina kamara fraîchement. Hein? Non, franchement, s'il te plaît, au monde est là comme moi, et là, par exemple, quand tu as au niveau des vieux, au monde est là qu'on surtout et dépendant de consentement à moto percevoir en gros. Merci, je pense que ton concevoir, on a une idée bien. Le frère Abine Linzambe. C'est une façon si yaroté à bande konabiso. Donc, on peut mona kabasa bangala ba mongo tobandundu balinga po Abine Linzambe na style wana ya ngundele. C'est pas aussi mal frère à moderniser on a nenga bien na katina Yesu. Ngundele katina Yesu. En tout cas, c'était juste l'ambiance de l'émission sur les 3W. Lesnazaréens.com. C'est une très belle chanson, c'est une très belle chanson. Malobeza na katiwana au tunyangote. Titre phare kaka. Et pourtant maloba eza na kati wana ça va avec nos téléspectateurs to la nana nous streka yangu ngundele ndenge zo binelama et bon on te reçoit non bandeko ata moko mibale a expliquer biso s'il te plaît estrete balanda maloba o ezo lobama pour danse déjà toyoki total la qui s'il te plaît na lingi nanu lido pro kuna na régie azoka ka place à danse. Hein? Parce que l'enganzemo vandi na maloba pe na danse nango. Nga vraiment la humble servant de l'Éternel zo kotanga vraiment ne bineli nango. Bazono ndenge frère Las a kata mabina non ndenge zo être dans disons ndenge kata mabina frère Las. Toto zo ngana no kata no mabina. Merci. Radio
comment Azu Ngundelo Ndengezobina Mana Serge Makazola talano président Ndengazobina pena. Hein? Botali frère Wana. Frère, expliquez ce nom vraiment. Nzembo Ngosko Ngolo Banini. Merci beaucoup. Nzembo Wana Eza Koloba Kinalo Kumise Yesu po Adibo Pele. Yemene mwana Nzambe o makia. Tika to ngana yo to kumisa Yesu. Po yemoko vraiment aza mwana Nzambe ya makila. Soke zalaki na Yesu te mais ngana yo to zui valeur na mokilité. Non, eza malobebele. Ngana yo to zui valeur na mokilité. Yo mene adi Nzambe, yo mene adi Nzambe. Nde balobaka yemoko azanzambe. Nasi yomoko lobi yango déjà. Donc eloko musu na ngana épinglé mo mukie pona likambo lobaki ya titre Ngundele Ngundele kombo wana eza mabina ya ba équatorien nyonso tout. Eza mabina comme danse neti balobaka mutwash. Eza ba kasayen. Neti biso pe na Équateur tolobaka Ngundele. Donc c'est un peu ça. C'est ce que j'avais dit. Donc, Ngundele sa danse, mon kobo. Au frère, la spalni bana nzambe, babi na mais kati na bon nzambe, kati mafuta, kati na boso. En tout cas, consommer. J'aimerais encore rentrer à la régie, tout consommer dans nzemwana mobimba. Et ça qui to komakasi, consommer c'est là. Merci. Merci. Nous sommes là sur le www.lesnazaréens.com. Hein, votre site, notre site, c'est un site pour tous les chrétiens qui sont dans tous les 5 continents. Non, c'est Pelanaban, États-Unis, ma casse. Bah, pasteur États-Unis, en tout cas, merci. Nous moi, on a dédié, on a basé la nzambe sur la humble servante de l'Éternel. Oh, bino na ba conseil na bino ndazo kola. Frère, nzembo ana isa vraiment kitoko. Na ki mutu mo souffler ngakuna na États-Unis. Merci certifié za kitoko ma casse. Merci beaucoup, na sepele. Merci beaucoup, frère Lest Ozoko Bakaka. Album Ngundele za na ba titre bon. Tu as na 6 titres. Au moins t'es qu'ils ont moukié. Ils appellent belé, ils appellent belé, ils appellent moukié. Non, tellement ils ont album na biso ya liboso. Yango tolinga ki banzembo ze belé, tolinga to chana no 6 wana pona bana nzambe bayoka balanda groupe na bango les Victorieux, c'est un peu ça. Groupe Le Victorieux, est-ce que nakati wano sel ba featuring te ou bien si ba yaya na yo te ba ndekono dans le Seigneur ba pe ko imba na yo nakati album. Non, tout ça les featuring te, to bengi si mutu moko pété. Tout ça li na ba na o baloba faux perso. Biso moko na no total na no ndenge nini tozo pumbwe. Na sima na ngonde to tala oyo ekoya na sima. Yomoko Pumbwe, est-ce que tu connais ba titre na quatre albums wana déjà? Si titre wana. Oui, toza na titre phare eza Ngundele na Yesu, toza na Lizibama ya Bomoy, toza na Mvula, toza na Ngwende, toza na Mbina Doi, nzembo wana pe yamba mika na Kingombe, toza na Une pluie dans les tombeaux. C'est un peu merci. Mais tous on a su na kati ya danse kuna donc bah c'est sur live ya Ngwende parce que lorsque les gens attendent Ngwende ba okazenti ya yo fandi na kiti ya bokondi Ngwende ya bokondi na yo ba okasi frère na biso Atoms non ils sont frère Las boka na Ngwende frère Las merci beaucoup. Yeah.
Frère Las, oyembi kitoko hein nangwende. Merci, merci maman. Koyemba pe mana mono kunala na otalo zoyemba otoki. Tozoyemba pona lokumu na Nzambe maman. Merci Frère Las, nakata ngwendo lingo yipse suni. Olobi malobe belé ya bien. Belé, olingo yipse suni. Maloba ngwende tolobi maloba moko ya espoir. Maloba moko ya confiance. Et pas confiance et pas mutu oyo mutu asalanga ina yo neti soki papa azana mwana ye asengi mwana asengi papa eloko papa opesa enyoka te soki mwana asengi papa lipa papa opesa libanga te donc nzamba pesaka biso na oyo biso tosengaka ye donc c'est un peu ça. Frère, là, c'est... Bon, tu as remarqué le sous-sous. C'est ben, il y a trop. Maman, c'est ben, il y a trop. Il y a mouki au moment où il non, telle une de bobine. Surtout, frère, personne n'a pas non, pas président. Azobina, on t'a la cimetière, c'est contrôlé. Azobina, bina, kaka. Azoboaka, boaka, kaka, frère. Non, inspirant, on boaka, nan. Bon. De bon mois, comment on est, pardon? Je me présente Isaac Malombe. Isaac Malombe. Yopeka ya moi na papa en église Mefa. Église nin pardon. Église Mefa. OK, yebisanga nan. Nana inspirant pe nana mamba ko boaka. To bien ko boaka. Atala ko atala kuti. Ah, Nzambe. Mozubo ndima ko za atala ko ba ko Nzambe. Te ozatala ko. Ozatala ko Nzambe. Kasi yebisa biso na la inspirant na mamba ko boaka. Bon, oyebi yo mo que inspiration vient de Dieu. Nyonso utara pa tata na olbani. Première fois na mon atala ko lati veste. So ozo boaka wala sikoyo le boaka umuna nani. Bon, liboma na Yesu peza po ngapo na Yesu na rola atana mabele na tala la mbate na tala ninte donc po na Yesu na sa nyonso. Boaka na lo mona na sesh ka buto yoka. Bon, ndetelo na zo boaka za kri oyo ekoya na ngwende. Mais tuboki yango te po eza saki live ya muke tokomi komona bilembo ya suka na mokili Nzambe tokomi komona bilembo ya suka na mokili tata o oya mayele zala mayele papa oya bozoba sala bozoba mama sa Yesu okokende wapi ye okoza ayo na babare okokende wapi ye ayo na milangwa ye okokende wapi ye yo na kindumba ye okokende wapi ye donc toboki yango déjà eza déjà na album toboki déjà donc kala mingi te ozo no ba kri wana wapi eza ba kri ba tuté ozo kende zo balusi na okaka na biso ke yo kana yo mo yo mo zo kate pe na sentiment na oboalanga na biso place ozo akiango sentiment wana etikali ne pas pour la biso on peut place ozo akiango bandila ngo kako yo kaka yo mo tokomi komona bilembo ya suka na mokili papa o tokomi komona bilembo ya suka na mokili Nzambe o aoya mayele zala mayele papa aoya bozoba sala bozoba mama asa Yesu okokende wapi ye yo na babare okokende wapi ye yo na milangwa okokende wapi ye non lingala lo place azui en tout cas na lo place azui on met nazo lingala ngande te hein na dedi yango kaka na dedi yango kana basala Nzambe naso bo okende wapi donc mi bongisama otanga pe Bible je pense parce que zo tout nem so to okende wapi otanga otiranga na Bible to otiranga kana ba effet zo mona ka sociaux je ne sais pas moi bon kotanga Bible epesa même mutu nyonso atanga makomi to ekuta na mokili mais inspiration tatanda pesa rango donc wana peneza inspiration tata yenda pesa rango je pense quoi mon gars la paix hein ya makila merci merci tozongeli président en tout cas félicitations vraiment aux boaka peta c'est to tang batala ko bazo boaka pona nkolo bazo binela Nzambe yo peto tia na kati président okambaka groupe na ndenge nini. Merci beaucoup. Eza mukumba munene hein. Mukumba eza munene mais tout ça déjà te répartira makambo surtout eza en ordre donc c'est un peu ça tout ça la chef d'orchestre
toza na chef de répétition, toza na directeur artistique. Bon, pour le moment, nous toza na ndenge wana. Je pense que ceux qui, comme il a déjà avancé, vraiment, il y a 4 émissions pour tout ce qui est là, donc, le ngundele, tobi nanga pena kota na bina non mo ngundele mukena ningisana mo mukie pour na yesu masia. Donc, na rosa méchante ceux qui na pesa ta 2 ou 3 personnes microté na permission nanga. Na Serge Makazola o azo réaliser émission oyo na les Nazaréens na Lido Pro. Trois personnes. Merci beaucoup. Nous passé nos chef d'orchestre, frère Nabiso Clément. Oui, frère Clément. Boni. Ouais, merci maman. Yozobina ne tozobina te. Mais ozobina. Ouais. Na charisme nyon surtout. Nandenga nkolo. Amen. Eko pozo mema ondenge ni chef d'orchestre. Ça va. Nalobi mukumba yo président ucholo beza munene ya ko diriger groupe Mobimba boy. Mena ngolu ya Nzambe nde tozana kimi. Album esimbi pe tozo ka déjà et sali na onka la mingte promotion ben dit ka la mingte hein. Mais ezokota kota na mitema batu déjà babanjo kota ngunda riteme yengunde. OK, ça va. En tout cas, oye uti na Nzambe. Et ça va ya Nzambe. O banda musala kolo na bilanga. Onio kwami peut-être mutu mususa oya osepela na. C'est l'epso na mwelo mwa mkie. To kana voix ya chef d'orchestre. Bino zaka bo konza biso mais voix pesa na ngote. Eloko nazoyemba wa elandi mukie na oyo frère Isaka ucholoba. Donc ngape na keika wana na lobi boy. Eloko yako kamwango papaka pona nini boye biso bato mokili toyokaka likambo yako kamwa te Nzambeke pona nini boye apotre Malombe yokoka ya lubele likambo yako kamwa banganga bakomi kobongwana nakende na masanga kuna bango bakomi kobongwana nakende na lotoko nanganda bakomi kobongwana nakende na mushoro bambiaka bakomi kobongwana nakende na botele bakizeu bakomi kobongwana. Frère yozo ye baba kombo bakize ngaku tu première fois na yo quand bakizeu bakabanani ozoka ngo ese ko kenda rapé. Bon en tout cas nga première c'est pas toute première fois na bakizeu ceux qui toza batu totambolaka toza na mokili toyokaka tomonaka. Merci to keina na papa no yozo pesana. Merci beaucoup chef répétition frère Belly. Bonjour frère. Bonjour maman. Na 4 orchestre ozo betani ozo imbani. Bon nga naza guitariste na bassiste na 4 orchestre. Bassiste hein. Yo simbi basse. Oui basse. Est-ce que répétition vraiment les kanaka bien? En fait oui répétition les carabien tout le tout ça musala mabete musave que malam et puis bien ordonné. Voilà c'est ça. Maintenant pour ordonner quelqu'un yo zo beta guitare est-ce que va un peu ko imba ko pesa tu veux voir la répétition on peut savoir boye oyeba rapper. Ah moi muké. Merci Mbalasimale Torozonga parce que groupe le Victorier Bolimbisa. Nazo mona net sur la ngal le Victorier ngundele bimi. So na ngate na wele la nine. C'est l'ambiance de l'émission. Frère Toroya na Mbalasima okoyebisa biso ndenge ni toya ozona ba répétition na tana ndengo kambaka répétition na yo. Mo mbote yo kapisa mbote. En fait na pesi mbote na ba la nion surtout azolanda biso et puis bana na nzambe nyonso. Merci. Je pense que au Pesana nos mamans président dit que moi si esa révélation mon alingi na pesa. Moi si ata lobité. Hein ata la lobby ça qui était. Ce quand on vit au bout de la micro, bato ba osepi na bandako. Mungonga moi si ata lobité yo kanaka. Ba ela yesu moi si mo boy. Moi ça na lobate. Ba mi bal ba lobby trop. Ah oui to ça les kobo. Asel moi ça na lobane lo ta vandi kimia ba otonga e. Mais comment kana suka film bon ba est-ce que yesu aloba. Moi ça loba te maman yesu yo mora lobi ne sika na yo ba pesi faveur pa na et pas moi c'est exemple la tel mebele so na bina loba la humble servant de l'Éternel. Bonjour maman. Bonjour. So yo lobi batu ba yoka so po bio loba te batu ba yoka posaka moi si moko kata mibali so 20 na monia to va mibali mais moi to si le zaye o biso to moni zaye ye bisa biso na kata ko poza la ndenge ni na ba mibali bele boy
Bon, na kata groupe, nazala peka loka mobali, po eza bongo. Moi na kata mobali za peka loka mobali. Okodia mobali. Ekundele po ozobeta. Ka bongo. Okosenga batuni. Oba otala groupe pour na groupe les victorieux. Okoyebisa bango ni. On a ebisi batuke. Engundele kata na Yesu ezoya donc bo sepela boza desité. Boza desité. Et si nangoka wana. Merci à ta lobité, je pense que batu bako sunga kaka. Batu bako sunga pour que groupe les victorieux et comme bisika bazali merci président tozongeli président. Vous avez la pose plus en mode na moni en déjà. Ah pesa mbote quand même. Na moni house ça miko na mawa. Na pesi mbote na ba Kristo nyonso. Na pesi mbote na famille miezi appelé église nanga mefa. Tolinga bino mingi boza desité. Président, je pense que nous avons déjà comme déjà pour entamer dans ce album et comme na niveau nini ezo bi manquant parce que déjà on bandaki ba promotion déjà ba te déjà ba bando c'est bien on yebi ce album et bi manquant ndenge nini donc avant merci beaucoup maman album Nabiso déjà est aussi là et Sili déjà to comme un moment bah duplication il y a bah CD DVD et puis na bah CD donc d'ici là à partir les 5 déjà ma commune surtout les à le point donc c'est un peu ça. Je pense que le téléspectateur batik à la carte sur le 3W beaucoup va programme surtout album Engundele beaucoup moi même affiche beaucoup moi on a tout pour la Kisabino tous en frère place. Oh déjà né na minute on est toujours bas ici tout l'ancien déjà ils déjà na ba télévision ils ont bêta déjà et puis pas na binomoro déjà na ebike beaucoup déjà CD pour na bon bah faire passer en gros pour na ba nzambe bazala édifier c'est ça. Merci mais pour na ba to ba ni ba zwango na tina ba libanda mboka boza toujours. Et puis s'il te plaît maman na lenga ki ko lobelo ko moko tozoluka producteur oyo alinga sunga groupe les victorieux a contacté les Nazariens les atana musika numéro na biso yangwana ezo ko afficher na ba poste téléviseur numéro na biso ezali 00243 wana ezali code na biso 00243 00243 8 1 0 0 0 0 0 16 à la fin. Numéro na biso ngwana et puis ce mo contacter biso sous na boîte email na biso las.climat@gmail.com. Merci beaucoup AP ce soit ibani na bike to robeta solana simatoroya frère là ça za pena ba capacité belé onzamba salaye aze sous na musala mo ka sala ka ya climat donc nga frère las climat ndi ba benga ki awa na ville na biso province ya Kinshasa ba benga kaye donc le frère las climat donc las climat et bisika on tobeta masona on tout tobeta on ce que ça publicité les publicité frère là on les publicité tobeta masona on ya pena do ba merci photo ba yaka olingi voiture na e comme pena na moi malili à part malili tout ça la bilo connu surtout ba clé non mais eza de yango ezo ça la biso quand même poto lelo non merci beaucoup madame maman et on aime ça la biso et on peut ça biso coup de pouce pour les lots kokako sala kosunga musala nzambe tout ça l'album na ba clip ndé au monde ba mission balata malamu et puis les musiciens après ta manifestation boto zo quand même tel loko maya romela ata puis à mukie donc tout ça la clé de contact tous les sortes de clés de contact électroniques ouais c'est un peu ça problème à clé de contact oh checking à voiture système électronique ceux qui prix non paie ça combien ceux qui les Nazariens et puis c'est prix combien moi c'est de la publicité. Merci je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission c'était juste l'ambiance de l'émission je tiens à remercier tous les hommes dédiés donc c'est la nzambo nous sommes biso na monde mobimba donc na lingaka bino mingi soki na émission na lobaki mabe na betisa ki frère las libaku to pe na betisa ki libaku limbisa ngai
la kisanga ndenga koloba nzamba la kisanga ima yo poko la kisanga nga baloba boete baloba boe en tout cas pour perception ba conseil na bino tozana poto yamba yango ba sala nzambe na loba toujours nzamba yebisanga so na kangami na ye na kozala kaka enseigner. Mais pour la longue, il faut nazala bino. Alors tout autour il y a la humble servant de l'Éternel, ba sala nzambe donc ba servant de l'Éternel, nde bazana ba maboko belé ba bolongo belé zo kitanase pour ba sambela kaka pona la humble servant de l'Éternel. Ba coup de fil na bino tozo zo yango ba remarque tozo yamba parce que muta koka azalité na koka na ngati. Voilà pourquoi bozo ko mona ba erreur wana nazo sala. Donc bo pesa ba remarque na bino derrière la caméra c'était Serge Makazola donc mobala mwindu mais abala moi c'est à pembe na bana ya na mwana ya pembe et puis na simali susu kuna na montage tozali na lido pro maboko wana bozo mona na image kende zonge baluka boye mbatia mutu na se makolo likolo eza lido pro dans maboko na eme bosabila makasi pour na frère lido pro mafute tanga toujours mafute silate mafute zala toujours pour vos CP là je pense je tiens aussi à remercier le pasteur dans le docteur Alfred Koupissa l'homme selon le cœur de Dieu depuis Paris et aussi à maman donc maman ma passe na Italie donc maman nanga maman ma passe maman Annie moi si ya papa Edi nzamba mona bino nzamba pambola bino na pamboli na pesi sous merci na groupe les victorieux je pense que mbala simalate oya to lobisa pena batnos na yo kanga ba pena na répétition na tiki bino na maboko ya groupe les victorieux ba perception ngamo pena bino na ngune.